ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. Ok pale jambo komale. Mbote na bino nyonso bolingaka ba produit ya naturel, ba produit ya naturel eye na marché, bino moko boyebi ba oyo basombaka ba produit baza toujours na nzoto kolongono. Tozali na première lié pardon, te oyo ya anti-diabète. Anti-diabète ezali pona moto nyonso oyo docteur alobi ke sucre na yo eza na nzoto ou bien okomi na frontière ke sucre ozwa diabète. Te yango ekozongisa insuline na yo na makasi. Toza pe na oyo ya tension. Batu ya tension boya ebele. Ozana problème à tension, ne t'inquiète plus, solution yango. Tolongo wana toke na lombango na ba oyo bazana problème ya peau. Ozana problème ya peau, peau na ba tache, ba bouton, biloko ebele oyo salami na citronnelle, oyo ba bengi sinda. Ezali très bien na loposo. Zwa yango bandeko na nga na lombango nyonso po na yo ekosila ba bouton, ba graisse nyonso ekokende. Tokei tozali na café ya ba papa. Café ya ba papa yango yo pona érection. Papa yozo kokasu ko sepelisa mwasi te. Érection na yo ezali lente. Soko o telemi ozo kwe ya noki. Papa koyoka soni te bengala danoise. Traitement yango yo nyonso ezali bio. Eza na problème moko pona santé te. Tolongwe wana toujours tokei na oya ba papa yango yo. Mobali nyonso akomi na plus de 40 ans. Kisi o ezali bien. Juste eza so pona érection. Ça c'est le traitement pona bato bazana débit ya prostate ou bien prostate ezotungisa yo. Bande konanga kisi o ezali très bien. Yango yo zwa kisi o ya prostate. Lakisa ba papa bomela yango na famille bozana ba problème ya prostate, problème ya érection. Yango tango zo melango ezo réduire na tension et puis ezo sokola makila. Ezali très important na mobali nyonso tout. Tolongo yana toke na lombango likambo oyo nyonso tout. Ezali central, ezali kambi ya hémorroïde. Ba papa ebele soki bokomi na ba problème ya érection, problème ya ba prostate, mingi utaka na hémorroïde. Ba kisi ya hémorroïde yango yo zone nango yango. Tozali na oyo ezo soigner hémorroïde. Ya mai nango ezali, tozali na ba comprimé na yango, yango comprimé, tozali pe na poudre na yango, yango ya poudre. Nyonso esalami na même matière. Matière ezali bio. Soko lingi ya poudre kaka yo, olingi ya comprimé ezali et puis ya maïpe ya liquide omeli. Toke na lombango tozali na oyo ya détox. Détox na biso eye ba mama na ngai ba papa, soki ozala problème ya libumu munene, problème ya surpoids, détox yango yo. Nazoko conseiller yango pe surtout pona ba papa. Ndeko mwasi batela mobali na yo na kati na ndako, omoni papa libumu ezali munene, benga na lombango sombela ye ya tongo na ya pokwa. Soki olingo zwa résultat ya bien, il faut omela nyonso mibale, ombeli ya pokwa yango yo, et puis oye komela pe ya tongo yango yo. Osombi yango na lombango oye, eko kitisa libumu ba mama, eko kitisa yo poids, eko longola yo kilo. Okoki kozala munene na nzoto ben, kolinga te osantaka ke ozoyoka kilo, ozoka makolo kilo, ezali signe ya mabe. Alors, kisi yango eko détoxiquer biloko nyonso na kati ya nzoto. Ezali très important tokozanga te o na kati na ndako te. Tokei pe na ba mama na biso oyoka su posa ya sexe te. Ata ozala mobali ozosanga na mobali yo posa ya sexe esila yo. Papa pe ozana diminution ya posa ya sexe. Cela veut dire que libido ezali susu te. Yaka kosoba ti ya sexy et kozongisa libido na yo et puis okosala sexe na yo na libala na ndenge ya malamu. Toza pe na ba mama na biso bazoluka kobota. Ozoluka mabota, omelikisa mondele, ozozwa zemi te. Te na biso ezali pona ko régulariser cycle na yo ya kobota, kozongisa ba maki na yo nyonso ezonga fresh na kati ya libumu. Age pusani me ozaka na posa obota yango yo omela pona obota bana oyo bakozala a problème te. Pona kosukisa bandeko na ngai toye na ba pomade oyo misatu ezali awa. Oyo botala yango bien ezali pona eczéma. Soki oza na problème ya eczéma, moi naza na problème na famille boza na problème eczéma,
En tout cas, pomadi yango. Ozali koyoka nzoto mikusa. Mikusa na nzoto bandeko nanga, pomadi yango yo. Ya kosomba ezali très bien ya bio. Biloko o makwanze bimyo na zoka mikusa. Nzoto nanga mikusa, pomadi yango yo. Bandeko nanga boya ebele, ba produit na biso ezali yaka na lombango, okozwa oyo olingi. Obengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Okozwa ba produit oyo et puis ekosada prix ya bien et puis ekosoigner libota mobimba. Merci Nabino. Ouais, parce que j'ai vu que Nicole était forte. Ouais, je devais livrer par ma cause aujourd'hui pour remplacer Nicole. Ouais, par ma cause, ouais, je devais te livrer. Oh, ouais, je devais livrer par ma cause aujourd'hui pour remplacer Nicole. Ouais, parce que la fille là m'a dépassé un peu trop. Ouais, toute la nuit elle avait la Bible. Pamako, je devais te livrer. Ouais, Nicole m'a dépassé. Ouais, Pamako, tu es où? Là, tu es son. Pas route maintenant, l'accident. Accident, Pamako, accident. Sors maintenant, tu pars en route. La voiture te colle, même tu peux tomber même comme ça. Tu meurs. Nicole m'a dépassé et si Nicole meurt, hein, c'est que je suis fini. Oh! Parce que j'ai pris le pouvoir de cette femme pour faire beaucoup de choses. Elle était puissante naturellement. C'est Dieu qui lui a créé comme ça. Une femme qui devait sauver toute sa famille. Très riche. Même comme elle n'était pas intelligente. Mais le Seigneur l'avait donné une richesse. Une richesse naturelle. J'ai pris tout l'argent de cette femme-là. Ouais! Nicole meurt comme ça. Je ne peux pas mourir. C'est Tsago qui meurt. Tsago Madeleine qui va mourir, c'est elle qui va me donner. Non. Tsago, tu meurs. Avec Emine. Ouais, Emine, qui tue moi. Emine, qui tue moi. Emine, qui tue moi. Yeah! On était allé à Sanchou, on est entré dans une sorcellerie. Avec les Emine, oh! Avec son mari même. Avec même Sancho Samuel. Nous quatre. Nous, on était allés entrer dans la sorcellerie à Sanchou. Nous quatre. Qu'on devait être riches pour tuer toutes nos familles. Et être riches. Ouais! Maintenant, je vois que la sorcellerie là, ça va que nous prendre. On marchait mais on ne vend plus. La puissance de Nicole, la puissance de Jésus-Christ, parce qu'elle prie beaucoup. La fille a pris beaucoup. Elle prie, elle donne toujours avec la Bible. Ouais, Mado. Ouais, parce que j'ai vu que Nicole était forte. Ouais, je devais livrer par ma cause aujourd'hui pour remplacer Nicole. Ouais, par ma cause, ouais, je devais te livrer. Oh, ouais, je devais livrer par ma cause aujourd'hui pour remplacer Nicole. Ouais, parce que la fille là m'a dépassé un peu trop. Ouais, toute la nuit elle avait la Bible. Oh, Pamako, je devais te livrer. Ouais, Nicole m'a dépassé. Ouais, Pamako, tu es où? Là, tu es son. Pas route maintenant, l'accident. Accident, Pamako, accident. Sors maintenant, tu pars en route. La voiture te colle, même tu peux tomber même comme ça. Tu meurs. Nicole m'a dépassé et si Nicole meurt, hein, c'est que je suis fini. Oh! Parce que j'ai pris le pouvoir de cette femme pour faire beaucoup de choses. Elle était puissante naturellement. C'est Dieu qui lui a créé comme ça. Une femme qui devait sauver toute sa famille. Très riche. Même comme elle n'était pas intelligente. Mais le Seigneur l'avait donné une richesse. Une richesse naturelle. J'ai pris tout l'argent de cette femme-là. Ouais! Nicole meurt comme ça. Je ne peux pas mourir.
C'est Tsago qui meurt. Tsago Madeleine qui va mourir, c'est elle qui va me donner. Non. Tsago, tu meurs. Avec Emine. Ouais, Emine, qui sur moi. Emine, qui sur moi. Emine, qui sur moi. Yeah! On était allé à Sanchu, on est entré dans une sorcellerie. Avec les Emine, oh! Avec son mari même. Avec même Zacho Samuel. Nous quatre. Nous, on était allés entrer dans la sorcellerie à Sanchu. Nous quatre. Qu'on devait être riches pour tuer toutes nos familles. Et être riches. Ouais! Maintenant, je vois que la sorcellerie là, ça va que nous prendre, On marche mais on ne vend plus, La puissance de Nicole, la puissance de Jésus-Christ, parce qu'elle prie beaucoup, la fille a pris beaucoup, elle prie, elle donne toujours avec la Bible. Ouais, Mado. On va qui là-bas? Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre Maman Leki. Coucou à tout le monde. Bambote ebele boboto bondeko na bandiko église catholique. Shalom d'aba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino. Zambalo la eba ko pampola bino bandeko nanga o nyoso bo sepelaka kolanda Maman Leki na bino la danoise bo partageaka ba vidéo, bo tchaka ba j'aime na bino. En tout cas, merci ebele, respect na ba chef coutumier na biso. Lelo ezali vendredi, en tout cas topesi ba shalom na ba topesi ba salam na ba musulman parce que les vendredi eza mokolo bango vraiment ba kumisaka ala topesi bango vraiment ba salam alaikum bisika bizui bango yenge na bandiko na biso bunu ya Congo na église ya PV ya Longo, église ya Kinkukusa, vraiment yenge église ya Bangunza yenge bisika biso bizui bino, toute tendance confondue. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Bande konanga, merci. Bolandala danoise. Tozana site na biso, site des rencontres. Bande konanga, ekufakate, ekweyakate, enzulukakate. Alors, yo mutozo luka mobile, yo mutozo luka mwasi. Ceux qui osent vraiment, na ba critère à bien, yo muto komisa kombo. Ti lelo na benga kayote, koyo capacité parce que un jour na kobengo kaka, cela veut dire que na on a eu mobali ou bien moi si y a ba critère na yote. Donc faut na landa ba critère oyo opesa kingai. Alors so omoni que o compliqué ba critère na yo et que ozali pressé au lingi au changer au bengi la danoise, yo pozo luka mobali au bengi la danoise, yo pozo luka mwasi au bengi la danoise. Na to na site na biso to bengango live together boya ebele. Numéro de téléphone ezali 0044 74 59 62 52 17. Tozana pe tozali pe ko réparer ba relation o lingi ekufa concernant ba rapport sexuel. Il y a beaucoup de relations bande konanga ezolinga ekufa pona ba rapport sexuel ko bomali bala na ote pona ba rapport sexuel. Yaka na lombango contacter la danoise na komi pe moi sexologue na koye bande nini na pour orienter yo d'abord na kopeso kir oyo et ko soigner mobali na yo après to suki sa na café. Bon appétit. Yaya oko sepela. Alors bande konanga bolanda bino moko video oyo nazocha sikoyo twende. Voilà bambote lisusu tozongi après vidéo oyo bande konanga bosili koyoka bakombo ezobima kuna Nicole, bakombo ezobima kuna Bamako, bon bakombo ezobima kuna je crois Nicole fois à la mwasi ya pasteur. Bon moi mwasi o makamba lobi boyoki yango bomoni na répéter yango 2 fois pour na boyoka yango très bien. Bota la place azali mwana mwasi moko awuti poto mais ta la place ake ko se retrouver nanda kwa nganga nanda kumoko ya salité atiki environnement ya kitoko boye ya propre akei et pas ya salité. Bande konangai salité epesaka maladie. Là où il y a la salité, il y a pas Dieu. Là où la maison o ezaka salité, ezali ndako oyo ezana mapambolité, ezali ndako etondi na bandoki, etondi na ba satan, etondi donc parce que salité bota biloko mabe. Sikoyo yo olongwe na poto awa, otiki magie noire, magie blanc, magie o etiki awawa, ya soin.
Lokwa yo lingo sala kisi. Otikino ya soin, ozuna avion ti oke na onanda kumoka féticheur, nanda kwa nganga pona siko okueya o banda kotanga bakomba ba pasteur abatu, moisa batu a pasteur bande konanga entre temps bandi pe ko filmer yo. Bande konanga nazoye bate bozo lukanini. Yo ndengo kwei wana ndeko mwasi. Yo mtozo yo kanga. Yo enviyaka obala pasteur. Siko obala bango eske okokoka? Bino bokanisa ba pasteur baza banane. Baza batu te, basala la sexe te, baliaka te, ba vina bango ezalo kwa ba moine. Oya ba moine na biso bazala na église catholique ba mona na te ba fondaka na ba kuva kota bazamba. Bango kaka disolo na bango ezaka Yesu Masia. Bino bokanisa ba pasteur baza bongo te. Baza bongo te, baza batuka bazoteya. Netika nga bope na yaka pe na tei bino ande yo kote anana nga mwasi. Donc na sala makam nyonso bino bosala so pe botonga kana tonga so pe boseka kana seka so pe bosala ka boye na salaka sauf quand na sala kindumba te po nga mona boya na ngango na mona ngo eza pema eza pasi makasi oza na mibale bele okenda ozonga awa te wana na sepe na nga na métier ngo te voilà mais yo longwe na yo awa yaya okena ope na ndako nganga ya salite na Kishasa. Siko ndengo kwei wana tamu siposo komino liboma. Bandeko tamu so pasa komina liboma. Et puis comment tu peux envier libala mama pasteur? Yo kanta ba pasteur nyonso bazana kacha mokilo basambela bonzamba solo. Ba pasteur ebele ba kotina ba kisi. D'abord kutozano pe ndoko zano mutakisi. Yango na pozo envier ba pasteur. Parce que oyebi ke okosela bango kisi kitaka. Oyebi ke boko bala na kitoko. Yangwana ozolinga okeno zoli bala batu. Bino batu bochela batu ba poison. Bino batu bozo boma batu. Basa ba pasteur kamo bazo kufa. Tozolo baba pasteur alie mwasi na e. Nsoka nde batu aboye. Bandimi ya boye. Bandimi ya motema mabe. Bande ko bo partager. E comme la ti mwasi abame okona mobali na e. Ba mona batoyo bayaka na église na bango modèle nini bazalaka. Ba bima na distraction, basala ba repentance bango mibale pe ya makasi ya makambo bango mo bayebi o basala. Donc bande ko ngai na koloba nanga mingi te. Video kaka yango moko elobi. Video yango moko ezoloba na bino. Tale sika ndeko mwasi azokota bike ko basalite pona koluka nini. Yo mwana poto pona koke koluka nini okuma kobenga papa mo boza kimbanseke okuma kobenga papa mo boza kasuki na wapi ya nyoso na kapona bamona vision basala boye bakotela yo boye basambelela yo entre temps ekoleka mikolo ebele te omona ka pasteur comme obota na ilisusu na mwasi mususu bande kona ngai isa somo atukanga naza ebele koloba te na ligne ba commentaire na bino eloba eozala bien makasi en tout cas bande kona ngai abona attendez salut na tiki bino wana na mokolo ya lelo c'était juste kotala bande kona biso bazolongwa awa na mboka ya bien ya mwa dodorat mwa parfait pono kene na ndako nganga na Congo ndako molili ezanga ba plafond akomosenga nzambe na ngai otala ndeko mwasi ndenge tandami na mabele oyo bozoba eloko nini pona nini akoma mwasi ya papa pasteur pona nini ozwa nini po basi ba pasteur baza banani bazana baleki batu na nini bazaka basi loko basi nyonso tu loko aka mwasi pe mobali na kozala médecin ya tombe ka mobali naza pasteur omona te bango mo bon na éviter bon na déborder te to suka na pona lelo na déborder te penza na pesi bino ka moi 5 minutes ya olamsa conscience botika malam de love bambote ebele bisika bizu bino je vous love
partager bande konanga bo partager bino bat bosamba na l'église à Bamiko bo partager bo mona bo côté la pasteur na bino mabondeli na mwasi na esinote bulu yeki na bulu yeki bye bisous.